Gims akanisa que non le quoi naza populaire en France ce pe na beti na Guinée Conakry non za populaire non na Guinée Conakry pe ba warrior baza tale belé ba warrior baza et alors ba Guinée tene ba boycotter concert à Gims et zande ba warrior o baza kuna ne ba boycotter qui pourquoi parce que Gims azolinga à se faire comparer na Fally de quoi tout nyenze mo mettre Gims ba e bien woté yembela biso ay ba e bien woté ozomo et puis mettre Gims c'est lo que zo boma yo et lo que zo boma mettre Gims eza orgueil ka yo moko oza maloba mibale e moko bike Fally ne mtala ki sonze la sokoza bo eza Gims eza pona grâce à Fally Ipupa mais ok bisika musu obandi ko ignorer obandi ko nier na sa fierté ya musique congolaise D sa fierté à quartier latin 3 sa fierté à papa na Koffi Olomide pour Koffi mon azabo azara fier abeta tolo abi parmi bano ngana format na quartier latin muto azu loko nanga muto azu pananga eza Fally Ipupa les restes là ce sont des paresseux ba soleil wanga na poto kuno ke le 25 novembre, si Dieu le veut, l'artiste va se produire à You Arena. Donc, je crois vraiment cette fois-ci, ça va réussir. Après Bercy, après Stade des Martyrs, Fally Ipupa le 25 novembre, à Zabongo Nanani, You Arena, Fally a se produire. Alors, ça de quoi il est capable. Tozon ana mukie côté polémique entre Fally Ipupa na Maître Gims. Gims beaucoup plus musique na eza musique moko urbaine tandis que Fally aza soutenu na ba warrior na ba fanatique na e. Ne DJ Arafat a qui soutenu na ba chinois Fally Ipupa pas a soutenu na ba warrior na ye ba guerrier do bato ma ba lenda o bazo sa ke Fally Ipupa azala ba défendre que tout Sambara boli mazabata bila kolikobo Sambara boli mazabata vraiment bo sabone Sambara boli mazabata bila kolikobo Sambara boli mazabata MJTV Sambara boli mazabata Mami wanza Yoga mami wanza Dani Timanga vrai non vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Voilà, on est là pour les comptes de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire à l'élo. Écoute, sous na banda, on a bino kani na misan kuluba na ba voiture, na bino na ba chambre, na bino na ba salle de bain, na bino. Donc, analyse populaire écoute vraiment partout. Donc, analyse populaire à l'élo. To beta polémique au ezako s'est passé entre artistes et musiciens Fally Ipupa na Maître Gims. Mais avant cela, nous préféré nous n'a pas ça mbote nanga na la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanjamote, Maya Papa Misha, pourquoi pas aussi saluer les cordons d'Annie Chimanga, veut dire vraiment, yende azako coordonner chaîne ya et chaîne Oyo MJ Télévision. Donc, tozo beta lelo vraiment toza ko analyser les solos, toza ko analyser polémique oza ko s'est passé entre artistes et musiciens na biso Fally Ipupa na Maître Gims. Rivalité on est où tu as pi côté Fally azana problème ya Gims té. Et puis côté Maître Gims fait azana problème ya Fally Ipupa té, sauf que ba fanatique fanatique ya nani ya Fally Ipupa na Gims na habité ce Gims encore sur azana ba fanatique ou pas na habité point d'interrogation. Donc bangoné bazo nga ba créer guerre entre Fally Ipupa na Maître Gims.
coup de chapeau d'abord na artiste abete lobby na salle moko na Montpellier, je crois artiste Fally Ipupa asala vraiment plein. Fally Ipupa aza toujours ko continuer ko la qui ça de quoi il est capable et aussi bah bonne chance na artiste parce que artiste Fally Ipupa a outi ko ça plein na festival ou a outi ko beta récemment na Montpellier, donc Fally Ipupa azaki vraiment bien accueilli, donc bah tout bazaki na festival wana ba apprécier qui bonne musique ya Fally Ipupa. Pour dire que Fally Ipupa aza parmi les artistes et musiciens ya mboka biso Congo o bazo sa la fierté à musique na biso. Parce que la génération Fally baza mingité surtout totalement Fally à cause numéro 1 et puis bah au mususu ande balandi na sima na otanga nga ba komboté. Donc coup de chapeau à l'artiste Fally Ipupa et puis bah Warrior rendez-vous eza moko je crois boyebi déjà Fally Ipupa le 27 mai oyo on se produire na stade Massamba Débat na Brazzaville. Donc bah Brazzaville tout baza vraiment sensibiliser bah Warrior oya Brazzaville baza sensibiliser pour na concert ya Fally Ipupa ya Massamba Débat, je crois aza parmi les premiers artistes au aza ko se produire seul na Massamba Débat, donc artiste congolais. Pour tout le monde ba wera son ba beta ba na Massamba Débat na mais ezaki on dirait na kermesse moko boy mais Fally Ipupa azo beta Massamba Débat façon ka ninga beta ki na stade de Martyrs parce que Massamba Débat et un stade moins munene eza à peu près ka lokola ba stade de Martyrs Dani Chimanga. Fally Ipupa bi atikali su wana te. Le 25 novembre, si Dieu le veut, l'artiste va se produire à You Arena. Donc, je crois vraiment cette fois-ci, ça va réussir. Après Bercy, après Stade des Martyrs, Fally Ipupa le 25 novembre, à Zabongo Nanani, You Arena, Fally a se produire. Alors, ça de quoi il est capable. Tous on a un côté polémique entre Fally Ipupa et Maître Gims. Gims beaucoup plus musique musique moko urbaine tandis que Fally a soutenu na ba Warrior na ba fanatique na e. DJ Arafat a qui soutenu na ba chinois. Fally Ipupa pas soutenu na ba Warrior na ye ba guerrier do bato ma ba lenda o bazo sa ke Fally Ipupa azala ba défendre que tout le temps ba défendre que partout donc bango baza toujours pour na ba bien ya Fally Ipupa. Donc polémique wana bande ko totika ko sala ngo comparer Gims. La preuve année Maître Gims a outi ko beta récemment la Guinée Conakry. Bien qu'Akenda qui a consulté une de Konabiso nani grand P. Bakanga photo na ye pona ko like ça fait ni kende na ko beta wa parce que so ko beta en Guinée. Ceux qui okutani na grand P nde to mona profiter en kobeta na Guinée na Conakry kuna Haïti zaki grand P na edoxi yao ba ye wana ba matin na podium je crois concert wana ezaki concert moko réussi totalement mais chose grave pour na Maître Gims a sali fiasco bande comme sou ba pousser ba point de vue na bango ba bi que concert à Gims ce qui rataki ezaki parce que concert wana ezaki sponsorisé na Orange na ba Guinéen bazo kanate ba peuple guinéen elingi dans Orange na mboka bango te pourquoi amatisi ba crédit yango ba Guinéen ba ki il faut ba boycotter concert wana bandela biso ba Warrior ba bi concert ya Gims ce qui est simba kité eza parce que Gims a commis ko se comparer na Fally a commis côté mais la Fally yango na pe ba Warrior o bazana Guinée ba boycotter qui concert ya Maître Gims. Jusqu'à là vraiment tozana confirmation mon côté de tozolo bango kaka to chango entre guillemets donc toza vraiment l'information sur tes mais dans le jour qui vient beaucoup doit vraiment information sur par rapport à concert ya Maître Gims ya Guinée donc eza solidaire chimanga to na ota ba image yo na mona na sukande ba nani ba meloman bazo bamba ba bidon na kati ya nani ya podium bazo boaka ba mabanga si police qui ko intervenir police et bois qui ba gaz lacrymogène et pandi ba tout mais ça fait vraiment mal donc congolais tous en bolingo ba artistes et musiciens bozala unis le quoi ba américain boza uni le quoi ba ndeko na biso ba nigérien boza uni le quoi ba ndeko na biso ba ivoirien
Donc coup de chapeau vraiment na Fally Ipupa. To bino bo sa ba polémique na bino buzoba wana Fally boye Fally aboma tata na mama Fally Gims Aleki aza numéro 1 non. On rappelle encore que Fally Ipupa est numéro 1 na génération na parce que jusque là depuis album a fallu former cette bini album mon côté non battre record na Formule 7 jusqu'à présent Formule 7 vente nango na ba plateau ya téléchargement eza impeccable vente zo que les bien partout aux autres tambola tozo yo kaka Formule 7 yo ka ba bibi de la renta yo ka ba mede nzembo chanson fétiche ya Cordo de Nichimanga. Donc coup de chapeau à l'artiste donc Fally Ipupa bi bolo banabino ye aza toujours pour se battre et l'autre na linga Fally nde yangwana ate bozo finga te bozo ba polémique na bino enga boye ye numéro 1 aza kunate et puis artiste aza vraiment poli Fally aza poli et alors comme artiste msute toche bien que fabriquer ça tu peux rencontrer des bêtises que non yo Fally aux élèves pourquoi que se comparer na professeur na yo Koffi Olomide oui ezala nango élève pas ko le ka professeur to mona ngo pas président ya nani ya France Macron mutatangi sakai azaka élève ya Brigitte Macron mais le Macron c'est ni a dirigé France et puis quand élève néana a commis peu sous nani épouse nae donc c'est un peu ça donc ça ne sert à rien il y a ça comme comparaison inutile parce que Fally Ipupa aza numéro 1 ya musique na génération nae nabiti ya musique mobimba parce que ba leader musupe bazali ba leader bazali ya musique congolaise oh lelo vraiment boye surtout tanga de to beta ba masolo ba icône ya musique congolaise tozomona bango Fally Ipupa Mobutu aza dani numéro 1 ya génération na ye Fally aza numéro 1 ya génération na ye je crois déjà à propos ya stade Massamba débat ba warrior ya Brazzaville ba s'organiser déjà ba sali ba affiche pour na koyamba Fally Ipupa et puis to zapper na biso MJ télévision to kenete mais bande comme sous ndé ko na biso Jéric Kobetor azawana na Massamba débat stade Massamba débat pour na kozoba interview pour na kozoba image concert ya Fally Ipupa ndeli eko se dérouler et puis ndé comment na Canada Tony Bokoul Tony Mutanda bonjour atanga bibati est-ce que Fally se produit na ba combattant se produit vraiment na U Arena oui Fally va se produire le concert de Fally pour passer bel et bien c'est 25 novembre donc 25 novembre c'est d'ailleurs parce que ba billet nyo c'est Sili ba billet guichet ça déjà fermé donc bande kona bo sombi ba billet concert ya Fally ya U Arena te bo c'est até pour na kosomba vraiment yango Fally pour se produire de l'eau monter pekisae parce que tara muninga président Macron bidon biso baby Fally pour pas zo Macron vraiment na ça maté a mema pe atina banda na sinkin on peut voir tota makelele a mema ba vanda ba okata mulandi donc ezala nango bongo donc ba fanatique tout ya Gims na Congo azane na fanatique te ba fanatique ya Gims ezabano biso to botina poto bandeko na biso ba congolais ba botina poto bano ya mikimte ba honde ba fanatique ya Gims je ne pense pas ce to ye après à part nzembo Gims emba sapé ce comme jamais soigné to tuni moi moboy aya muketo jeune moboy to bano batambusa biloko to tuni nzembo maître Gims ba ebi angote yembela biso ay ba ebi angote ozomo. Et puis maître Gims c'est lo kozo boma yo et lo kozo boma maître Gims eza orgueil ka yo moko oza maloba mibale moko bike Fally ne mutala kiso nzela sokoza bo eza Gims eza pona grâce à Fally Ipupa mais ok bisika musu obandi ko ignorer obandi ko nier na ebiti orgueil wana sokeza orgueil ya famille na bino banina na papa na ojuna janana ekiti na mwana non c'est simple au moins Fally Ipupa pourquoi Fally Ipupa ana a sali ba sacrifice belé Fally c'est beaucoup sacrifié voir en même temps à longue quartier la terre wana
Fali soit les qui émission bazo poser la question longue quartier latin non on va toujours na longue été dans la mise en disponibilité fallait si kalaka jamais qu'on manquer Koffi Olomide respect yango sali que le fali azala à la hauteur yango sali que fali pour parler lo azala likolo formule 7 na marché des disques jusque là album moko tezoka ko battre ngo record jusque là album moko tezoka ko sa formule 7 et puis artiste aza en studio azo préparer les sous son ya sika ba son oyo ko ningisa les sous monde oyo ko ningisa les sous Congo. Donc bah Warrior vraiment non c'est pas un bino makasi parce que vous êtes déterminé pour soutenir artistes et musiciens na bino Fally Ipupa ba fanatique à Gims ne ba binoté ce boza bana yolo ce boza la bana so ya wapi de botika la bino polémique parce que Fally aza l'unique leader na génération nae il fait la fierté de la musique congolaise il fait la fierté de la musique africaine donc Fally Ipupa coup de chapeau masamba débat kalaté dans masamba débat eza vraiment ya koinda masamba débat babi ba Warrior à Brazzaville ndete ba e mabe babi bamsu babi biso tozozela Fally awa makambo na nyonso ce jour na epona biso ko ba Warrior to nge biso moto loger penza na hôtel à 6 étoiles to futa mbongo to na Fally à combien plus forte raison to zakana amour na ye bino se ba congolais bo négliger Fally Ipupa ni tali bino deux jours sous Fally aza souté beaucoup mi ko regretter ayene mutu abande ko soulever drapeau ya mboka biso Congo lelo Fally azate Fally lelo boy non tondima ba artiste na biso tang baza envie tozela te ce artiste a Koufi ndeto comme ko ba ke oza icône nous t'aimons beaucoup non wana eza hypocrisie donc faut qu'on dima artiste tangu azali envie et puis pour na mettre Gims par rapport à concert na ezaki les 28 dans les 29 na Guinée Conakry en tout cas mettre Gims était ayo et puis mekana nous ko changer ba bureau na yo donc ba bureau na yo côté marketing côté production en tout cas meka vraiment ko bongisa parce que fiasco et sali soni tant au monde à Gims kuna concert na ye ezaki échec total ba guinéen ba zolobelango ba ivoirien ba lobelango ça fait mal stade vide ba image eza Dani Chimanga stade vide il y avait personne donc concert on est qui vraiment totalement boycotté et puis sabotage ezaki makasi donc moyen coûteux donc moyen té. J'espère mettre Gims au théâtre parce que Fally Ipupa abeta na Guinée Conakry tout le monde a plein au Fally Salaka tout le monde a combien de Guinéens au bas se sensibiliser qui font notre chama pour na bango na concert ya Fally Ipupa parce que ba Guinée on ezali panangu baté ba artiste au bas sala ba plein na Guinée eza mutu kwa Fally Ipupa Koffi Olomide bango so ba beti kuna en tout cas ba concert erata na ngote. Gims a kanisa que non le quoi naza populaire en France ce pe na beti na Guinée Conakry non za populaire non na Guinée Conakry pe ba Warrior baza tale belé ba Warrior baza et alors ba Guinée tene ba boycotter concert à Gims et zande ba Warrior o baza kuna ne ba boycotter qui pourquoi parce que Gims azolinga à se faire comparer na Fally Gims ozokota ba buzoba au côté ba polémique à buzoba ba leader o bazochone ba leader o ba mema division na kati ya musique ba mo so otali ba otali évolution carrière musicale na bango ezo évoluer bien té ba album na bango ba bibisi pe ezo simbate de besoin perdre temps na bino pour rien parce que Fally déjà des aboye you arena kalaté le 25 novembre et il n'a pas concert wana eko beta ma ba billet des gens des aboye et sili parce que concert wana eza à guichet fermé ndeko za na France ndeko za na Belgique ndeko za na Londres ndeko za na Irlande ndeko za na Canada États-Unis partout moment où on sommes ba billet na bino pour le 25 novembre 2023 il y a concert à Fally à U Arena ndom so binanga bino ba Fally ko beta est-ce que ba combattre ba permettre oui Fally à se produire pour déjà muta bete Bercy biso so monaki Fally ça qui plein
yu arena pe ko simba mutu loko artiste loko Fally Ipupa aza artiste à 5e génération bana mingi ope babotem na poto baza simba bazo soutenir musique ya Fally Ipupa ba âge na biso pe génération biso pe ezali ba mama pe ba papa bazanga kuna yabi mama mo voisine nga yaba ahesika mama azala Canada bi abi aso ayena kina ndako na kina bandabi abi mwana ngala zaka warrior ngai mama yo kolo boy warrior abi naza warrior ngabi ah maman c'est bien donc musique a Fally vraiment ezo ça bien esinga naza so na yo kango donc et faire penser nga ba bon moment na nga ya vie donc bêtises comme tel vraiment exacte insanité exacte Fally c'est un artiste à respecter donc coup de chapeau à l'artiste donc Fally Ipupa continue toujours. Donc, Fally Ipupa coup de chapeau parce que osa toujours na lokolo ya papa na yo Koffi Olomide. J'espère que Fally Ipupa utaka na maison merto na BCBG pas JB olunga ki ozala Fally ozali loté. Mais le col a Fally Ipupa au utaka nous non qu'est-ce mo batala la temps le kina ba kibina ko quartier latin eza école parce que Koffi Olomide aza professeur ya ba élève to mona ba artiste belé ba uta ba orchestre mususu boye aye na orchestre mo bo amunene azu ya katani quartier latin ko fait binispa ministre ko ba binispa ministre belé to mona ba samchin tout ba Gibson ba modogo mais mutu monte o azo battre le lo record o sa fierté ya Koffi Olomide to pe orchestre quartier latin azate. Mais Fally Ipupa, au sala Fally Ipupa tout le temps au sala Koffi Olomide plaisir. Tant azo mono et ça les bien. Tant mon album formé c'était bimé simbi et ça l'est toujours nani malamu. Parce que tant a combo Fally, bah mon a directement Koffi Olomide. Bah mon a jamais tala la temps. Bah mon a jamais qui bin encore une non. Bah mon a directement Koffi Olomide. Ce fallait les cas na quartier latin, ce fallait les cas que pas profiter, fallait l'ingazala o azale loté. Fallait ti azabongo le lo c'est grâce à Koffi Olomide. Hein? Grand mopa au quadra dombolo king. Donc Fabrigas tant lo ba volo ba na balusa muno kona o le muno balusa ngo set fois. Hein? Balusa le muno set pour fallait azana niveau na yoti. Fallait zana niveau na yote et puis Fally tinda zana ayebi bien que Koffi aza papa na ye fallait respecter Koffi Olomide anon 15 jours Fally Ipupa a manqué Koffi Olomide respect bien que ermo vie ayaka mo ba nini na ye asalo kwa mo ko attaquer Fally na mo ba polémique amike akipa toujours te après ça que toujours respect parce que bike nga Fally so na zabo eza grâce à Koffi Olomide et puis Koffi tant avant na Fally ezo sale fierté parce que ba musicien belé o ba soleil ou ba Gibson ba musicien belé o ba uta quartier la terre o lelo ba za na poto ba sala te donc ba beta aka na ba dina ba café ba beta aka ba playback donc na ba poto muselo ba sala e ako sokwa ba sani ba msuba sokwa ba sani ba msuba sa zo na ba restaurant kuna so ba nini mais quand même Fally Ipupa bondi maké pété a quand même mutumo sa fierté bondi makae hein vie privée na e etali bisote so fallait boma tata na so famille a fallait boma papa aboma maman na e etali bisote quand même to félicita parce que Fally Ipupa sa fierté ya musique congolaise 2 sa fierté à quartier latin 3 sa fierté à papa na Koffi Olomide pour Koffi mon azabo aza fier abeta tolo abi parmi bano ngana format na quartier latin Muto azu loko nanga muto azu pananga eza Fally Ipupa. Les restes là ce sont des paresseux. Ba soleil wanga na poto kuno kenda okota no ki gigolo o sokola no basani Gibson coûte n'en parlons même pas donc tu éviter. Donc coup de chapeau à l'artiste Fally Ipupa Masamba Deba kalatezo bukana parce que Masamba Deba a le roi stade des martyrs. Masamba Deba 40 000 places. Eza te ali panangu ba te ba wera son ba betango poza ka ba festival mais Fally Ipupa parce que zo beta ye moko faut voir ba warrior comment baza sensibiliser. Comment baza sensibiliser et puis côté Gims j'espère au Théami vraiment au Théami
koluka polémique tena artiste Fally Ipupa koluka polémique tena ba Ferregola koluka polémique tena ba Fabregas parce que Maître Gims yoza beaucoup plus Europe hein. Côté openza na Congo oza vraiment oza peza netité bien que osa lokola oya osa lokola se dans mikiti ça so mikiti si nzamba otombolo o a déjà Maître Gims so mikiti susu et ça la bien concert Guinée Conakry était ayo parce que c'est un sonito na mona bande kona biso ya Afrique de l'Est nde bazo Afrique de l'Ouest plutôt nde bazo finga Gims nde bazo seka concert na ye donc et ça li passe et ça li vraiment passe je crois Maître Gims ça Congolais liboso oh ba saboter concert na ye na Guinée Conakry jusque là tozo ebate est-ce que ba warrior nde ba sali bongo est-ce que bango moko ba Guinée donc tozo ebate donc ba point d'interrogation eza vraiment ebele Eza ebele donc toujours ebate je crois Dani Chimanga na mona comme la suka ya analyse ya lelo vraiment na lingeka na pesa ba félicitations na ngai na artiste et musicien Fally Ipupa ba warrior coup de chapeau na bino pour na soutien au bozo sala na artiste na bino Fally Ipupa parce que musique na ezokende bien ba production pe bien et puis le même artiste aza sous na studio ba msu ba bio informer cette elengi nango dans cité na to si ko savourer ba méditer na to si ko savourer ba bibi de la reine tate ndeni Fally alingi abimsel sous album sous to be single sous oui Fally déjà lo ba ye secret na c'est le travail donc travail a Fally égal à studio égal à ba répétition yonde ça la force ya artiste na biso Fally Ipupa. Donc pour nalelo vraiment to suki awa ba warrior tout na linga bino mingi parce que boza vraiment ba warrior ya solo ba guerrier ya solo rendez-vous les amis balé le 27 mai au na stade Massamba Débat na Brazzaville donc warrior tout oza warrior ya solo ça les fort OK na Massamba Débat et puis le 25 novembre warrior tout partout dans le monde rendez-vous zaka moko U Arena bisika Fally Ipupa à se produire. Je crois que le billet est bandaki Nicolas partir à 150 € tina ba 57 €. Ba billet o a Nicolo na ba catégorie VIP et ça sous tes signes c'est sombani. Je crois que tu as 57 € à l'année et tu as Mwandambo. Donc, de quoi on a nos sombi billets, Chabert transfert na Luanda et Umberto agency transfert na Luanda. C'est un gros à la concert U Arena. Salo somba billet na yo. Maman mami wanjana ebi ke bien ko lizala no suna. Mara mwante mais mo pour ko beta pe moi coup d'œil toujours kaka na cadre que ya patron ya chaîne MJ télévision pe o ko pour que les cas au chamo do kono na U Arena et ça biso bien. Quand on a dit invité, avec la alingane babilo ko alate. Maman prendre bon samba solo coup de chapeau maman. Yo no ko ba pasteur a msute. Tu be pasteur baza a deux facettes. Amoko au monde la musique amoki, amo la musique ya nani ya Nzambe. Pasteur aza ni chaud ni froid. Le comment la kati moko libana mais maman mami en trois coups de chapeau parce que oza femme moko respectueuse, oza moi si moko o azobanga Nzambe, femme vertueuse au proverbe 31 et lobi nde maman la biso mami wanja patron ya chaîne ndenge azali. En tout cas pour lelo vraiment ngana bino to suki awa merci na bino nyonso o bolanda qui analyse oyo analyse qui beaucoup plus basée par rapport à la polémique entre Fally Ipupa na artiste et musicien Maître Gims je crois tolobe li pe bozoba image ya concert ya Maître Gims ndenge zaki saboté boycotté na Guinée Conakry et puis tolobe li à propos ya concert ya Fally Ipupa le 27 mai na stade Massamba Débat tolobe li pe prochain concert ya Fally le 25 novembre na U Arena. Ba warrior je vous aime beaucoup ba abonné tout ya MJ télévision ba gros bisous yo na no s'abonner tende koza na
France, aux en Belgique, Londres, États-Unis. Bon s'abonner, bon aimer ma vidéo, na biso bon partager ango. Ah merci na cordon Dani Chimanga o azaiki si ma caméra. Babi MJ télévision bon nzambe toujours to ko baka na nzambe nde to kolonga. Ah vous a bien botika bien. Bonne suite des programmes sur MJ télévision. Bye bye. Sambara goli mazapata bila kolikobo. Sambara goli mazapata vraiment bo sabone. Sambara goli mazapata bila kolikobo. Sambara goli mazapata MJTV. Sambara goli mazapata mami wanza. Yoga mami wanza. Dani Chimanga. Vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.